le tatana beto yandikele tatana beto beto tala yutanga yandike qui beto tala yandike kota Ngombe tata ya mwana pe mo santo ana tata wa biso za likolo va comme ça kombe ya yesu ko di boyo boyo po di joba sala yango se lokolo ba ko sala ko likolo Maria le sacro di grazia mo con giovane io avendo se io va si banca avendo si per Gesù mo no io Maria le sacro di grazia mo con giovane io avendo se io va si banca avendo si per Gesù mo no io Maria le sacro di grazia mo con giovane io avendo se io va si banca avendo si per Gesù mo no io Ukembona tata tena mwana tena ni musa Nde atana ko ye banyo sote ona kolo natiko kumita mote banyo sona kope ayo nete tanda aboni kamaniwe lanye Ngambe tata wabukasi wansu wankolo mozali swadisto tozongi lelo oisika yimpo ya kokoba matele mayo na masolo mayo ngambe ngonga tozali ngonga enene ngambi yo ngambe tolingi bana bayo bayebayo ata soko bayebi limaso te na ya koloba na ya kokumisa emotima nyonso bango bapesi yo mpo te etonda na mayemanso yo nzambe kokolimbolela bana bayo libela libela kobile kobiso seko mbote la bino baso tokobanda liboso na oyo nakoki koyebisa bino na ndenge tosololaki masolo mokolo ya jeudi te mokolo ya jeudi ezalaki mokolo natiaka na programme ya kosalisa baka 10 spéciaux nzambe alobi nakoki komanke kosalisa baka spéciaux jeudi te esengeli nasorganize mpo ya mateyi mateyi ekozala mardi et dimanche parce que jeudi esengeli nécessairement nasalisa baka 10 spéciaux toyokani nango donc tokozala mateyi ya mardi et dimanche basusu mingi na mateyi oyo toteyaki bazali kotuna mpe komituna bangana nzambe bakomi na baso mpo ya satana ndenge nini ateyi babengani ye mpe azala kaka na puissance makasi boye ndenge nini alors que nzambe aleki ye na makasi mpo nini nzambe atikaki ye boye etc mais nalingi nayebisa bino simplement oyo bana ya kala bayebi bien ata soko olingaka ebale mbonge te na minute wana na seconde wana ozali ndoko uti koboma moto na minute wana balingi bataki yo tolika moko mabelingi esalemela yo soko yo lobi babe bale mbongi sauve ngai to na nkombo bale mbongi likambo esalemela ngai te ekosalema te or yo ozali ndoko preuve na yango ezali nini na ntango nyonso bato ya magie bazalaki kosala magie meme na bandoki banganga omoni baza koutilize bible parce que makambo wana nyonso baza kosala soko asali yango
basukaka koloba liloba ya nzambe na ntango wana azoloba liloba ya nzambe na minute wana na seconde wana aza kondima na nzambe na ntango wana puissance ekosala nini ekosala mpona alobi kokamwa na yango te parce bokomona yango ntango nyonso na bana nyonso oyo bazali rebele mwana moko azalaka mwana ya roi to ya président alongwi na mboka oyo akei ntango akokende na mboka wana akokende soki na papa na ye baza koka na esu te ntango akokende kuna soko alobi kaka ngai mwana ya président mbila to ya roi manga bato bakorespecte ye eza boye te bon donc c'est à peu près ndenge wana nde makambo yango ezali koleka tokani na mituna ya puissance nzambe aleki puissance ndenge nde natiki satana etc tokani nango nalingi napese à peu près 10 minutes na baye bazali na mituna na mateya ya kala batuna na nsima na yango tokoka kobanda mateya ya sika iteya ya lelo libandela ya mokili nani azali na motuna 10 minutes donc toloba mateya oyo elekaki bato banso bayoki yango malamu motuna ezali te nani aza na motuna nasepeli mpo motuna ezali te soko motuna ezali te elingi loba bato bayebi me mokolo moko ekozala oyo eteyelo akotuna bino wana sans pitié bakandida basali bakomi to banganga nzambe ememe boyo bazali deja banganga nzambe to bakomi mokolo wana soko oyo otunaki ngai te nakanisi otunanga nzambe pangu te naye na groupe na ye na ntango bakokestione bino soko formation oyo esili awa directement banganga nzambe na bakomi bakozala interroger sur yango totala mokolo formation ekoti lelo tokosolola oyo ya mokili ntango nzambe amonaki te satana akomi kosala mobulu na ye kuna nzambe adeside akanga ye na kokangisa ye epai wapi na coin moko ya univers oyo ye akobongisa yango ebyangemi lelo mokili na lingala le monde na français na minoko ezali kaka na ndenge babengaka na mokili na kuna epai nzambe azali po nzambe azali epai nyonso ezali kaka nyonso nkombo na ye molongo mobimba l'univers na kati ya molongo ezali na oyo emonanaka mpe na oyo emonanaka te oyo emonanaka na français babengi yango visible oyo emonanaka te na français babengi yango invisible na minoko mosusu moto na moto akoki kotia yango na monoko ya bango oyo yaokaka malamu na ntango ya libandela nzambe alobi azali taka likolo na se na ntango yango notuna ntango yango ezalaki ntango nini alobi na ntango wana parce que ye azalaki na principe ya temps te kaka na ntango wana ya libandela asali likolo asali mpe se me na kati ya se ezalaki ndenge nini mabele la terre nyonso etondaki na mai mpe ezalaki lokola eloko moko ko comprendre te me nakanisi bato bakoki comprendre ngai bato oyo bazali bampepo bazali banani bazali bato basusu origine ya bango ezali ya bilima na emoneli ya bampepo mpe na evandeli na bango mai po esika bango bazali bamonaka yango eza mai te bazomona kaka ezali esika ya kozala kaka lokola ndenge ezali aho bato basusu mystique bandoki to mpe bato ya magie to kaka na ndenge ya bango ya bilima akiti na mai mpe na mai akotrouve ekomi lokola mboka azali kovivre
azali koyoka mpe mate aza komona yango kaka normal nakanisi na kati ya bino baoko tona nkisi tona kindoki tona ndenge nyonso elekela bango ndenge wana nakoki koloba mpo ya bato ya lokele to mpe libinza bana zairi wana bamesenela makambo ya mai mingi bamonaka ntango bakitaka na mai bakokita na mai nayebi bato ya mbandaka kuna na bolenge soko balibinza to mpe balokele bakokita na se ya mai kovanda kuna kosala misala nakomona misala mosusu soko boyo bazali kosukola bakekele kasa nani bosoto ya kekele eza kobima awa likolo ya mai ye kuna afandi normalement aza kovivre lokola ndenge azala wana mokili ebien eta wana ezalaki na baange na baoyo banso bazalaki komona ntango yango ndenge ezalaka likolo mpe ezali me nyonso ezali boye sans forme oyo koki koloba te awa ezalaka boye mpo baoyo bazalaka boye toza komona nyonso kaka lokola exemple napesi ya bampepo na bato basusu bazalaka na mai na condition na bango akomona kaka lokola azali na mokili ezalaki kaka ndenge wana lokola molili moko boye soko oluki osimagine ndenge yango ezalaki okomona na bomoto ezalaka molili me na bonzambe ezalaka molili te soko bakomelaki bino na bible ezali kaka mpo vous comprendre que na bomoto ezalaki lokola molili me na bonzambe nyonso ezali kaka komonana molili ezalaka na yango te lelo nalobaki na kokamata bible mpo boyoka oyo ekomamaki na bible mpo ya création mpe ndenge oyo nzambe azali kolimbola mwa bisika mosusu na ndenge esengelaki ekomama mpe oyebi na mokanda ya biloko nyonso bakomaka mpenza te bakoluka oyo ezali na importance peut-être mpo ya moto akoka kosaisir yango tosengai bible wana bible oyo ezali kombo na yango bible de Jérusalem nalobaka na bino lisolo ya bible ya Jérusalem mpo ya moto oyo azalaka awa oyo badesinaka wana ndenge wana nazalaka na bopaka na ngai nyonso na mino wana oyo akosomba yango akomona mokolo mosusu mpo nini na kamati kaka bible de Jérusalem na kamati wa bible mosusu te babible mosusu ekomamaki kaka na baye bakomaki na oyo mpe ekomamaki kaka na baye bakomaki mais nzambe alobi na ngai ntango natunaki ene ebele babible oyo tozomona ezali en circulation alobi makambo oyo ekomami na bible de Jérusalem ezali na makambo mingi ezali exact na interprétation na ndenge oyo yango elekaki tandis na babible mosusu batradition eleki mingi eyei kotia texte mwa ndenge mosusu kilo ya maloba mosusu ezali te yango nakamati bible oyo mpo ya kotanga libandela mpe koyebi mayema komami awa na Genèse mautaki wapi ebandaki boni ezali maloba maye nzambe azalaki koyebisa na Moïse mpe Moïse na bana Israel ntango bavandaki na désert ntango balingaki kokende na Kana bakendeki lisusu te bazongi bayi kovanda oyebi histoire wana tokosolango ata mokolo mosusu e na ntango wana Moïse akomi kosolola na bana Israel lokola masolo kaka lokola ndenge tozosalanga na bino masolo ezalaki mingi na bapokwa bapelisi moto mpe bazali koyoka Moïse na masolo ya nzambe elobamaki ya mokolo moko boye te so moto moko ayaki mokolo moko abandi akomi te Moïse mpe akomaki oyo akokaki koresume oyo akokoma po masolo ezalaki mingi nzambe alobi bongo na libandela nakotanga na français mpe na traduire na lingala. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu tournait sur les eaux. Donc, na libandela, Nzambe asali likolo etando ya likolo kuna, mpe asali mabele. Kasi mabele ezalaki ti mpamba boye, mpe ezalaki vague.
ke lokola bato oyo bakendeki na lune batindelaki biso baimage mosusu tomonaki yango na batelevizio oyo bakokaki komona yango na ntango wana ntango bakomaki na lune bakutaki eloko moko ezali kuna te bato oyo ya nzoto bazali te visible na mokili awa ezalaki kaka ndenge wana na image wana vide kanisa kaka eloko moko ezali te nzete moko ezali te kaka mabele ezali mpe etando ya likolo ezali bongo ozali komona nyonso na ndenge ezali so komona lokola ezali vide mpe vague bomona bisika moto okei to nesobe moko boye oza komona eloko te motu te ezali lokola kobangisa yo kolakisa yo ndenge yango ezali ezalaki molili wana ezipi na nyonso eza komona lokola molili moko boye oyo moto azali kososola te mopepe ya nzambe ezalaki koleka likolo ya mai nayebisaki bino ezalaki lokola mai ezali ndenge babilima bamonaka mai bazomona kaka lokola mokili ya bango me awa mpe ezalaki kaka ndenge moko Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin, le premier jour. Nzambe alobi lumière wana naza koloba ezali moi te ezali lokola ndenge tozali sikao est ce que tozomona monyele sikao mais lumière ezali lokola ezalaki molili nzambe alobi polele ezala donc polele mpe ekomi donc lumière ezalaki lokola na molili tolamuki tokuti polele ezali donc nde yango lumière wana ezali te ete source moko ya lumière eza kouta quelque part mpo ya koeklere mpe bato baza komona te ezali polele oyo tozali komona toyebi esika yango euti te ata moi ezali te ata sanza ezali te mais tozali komona polele polele yango mpe ezalaki nde yango tobengi lumière nzambe amoni te polele ezali malamu mingi nzambe akaboli molili na polele wana abengi polele wana lokola ndenge tozomona lelo mokolo le jour et abengi molili butu oyo babengi nuit bongo yango ezalaki butu ekoti ntongo mpe etani babengi yango premier jour nalingi nalimbolela bino banso il eut un soir il eut un matin et tel jour ezalaki butu moko mpe ekomaki ntongo moko bongo babengi yango mokolo moko na bonzambe mokolo ebandaka na 6 heures ya ntongo mpe ekosuka na 6 heures ya ntongo baswahili na baarabe bayebi kobenga yango babengaka 7 heures ya ntongo ngonga ya liboso saa moja boyebi yango baswahili bayebi baarabe mpe bayebi yango mpe na minoko mosusu balobaka yango nyonso nzambe alengeleke yango kaka na butu parce ezalaki molili lokola ezalaki molili alengeli nyonso alobi polele ekoma polele ekomi asepeli na polele wana e alobi polele ebiangema mokolo e molili ebiangema butu bongo butu ekoti ntongo etani mokolo wana ebiangemi mokolo mwayamu mokolo wapi ebiangemi mokolo mwayamu mokolo eza koya to mokolo eleki bana bali bongo mokolo oyo wapi ebiangemi mokolo ya yamu mokolo oyo eleki ezalaki na molili donc ezalaki lokola se butu ya libela e mokolo moko
alobi lelo nakosala boye polele ezala asali polele asepeli na yango mpe abengi polele mokolo alobi akabola molili na polele molili ebiangema butu mpe ekoti polele mosusu ntongo mosusu ekotana babiangi le premier jour oyo euti kosalema eloko nini ekoki kosalema soko butu na yango ezali te ekoki kozala te nde oyo na parapsychologie appliquée tozali koloba il n'y a pas de jour sans nuit parce que moi epolele ekoki kozala te soko butu na yango ezalaki te so naza koloba moi nalingi naloba mweko te moi dekile nabengi polele wana oyo emoni ebengi jour nde yango moi mobimba ata soko soleil ebimi te olobaka moi mobimba oyo mwese ebimaki te alors moi nde jour e molili nde butu ilike d'un soir ilikema nzambe alobi il y a un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux et il en fit ainsi. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament